infoterie, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. En tout cas, il y a des qui sont munene. Ok. Mais il faut comprendre que qui ça c'est munene, ils sont vraiment munene. Ah, tous dans la cité, il y a maman Élysée. Voilà. Notre maman, notre diaspora. A tiki poto aye a pour investir. Ok. Et en plus, azote kabama pound. Ah, tous dans la 20 sur 20. Voilà. Ah, ou maman Élysée, a pesibino, oko makolo lupangu na moins cher. Na moins cher. Talaka ko oko makolo lupangu mais na moins cher. Biso eza bangomba to banda ko kire, o banda ko sala biso a mabele za plat. Voilà. Pas maman Élysée soko yé, en tout cas bandi ko tonga. Là on attend na mutuka bien tu te connais. Ah ouais, eza la moto, eza la vélo, eza la makolo, okoma sans problème. Ok. Na cité ya maman Élysée en tout cas comme makolo lupangu na moins cher. Ah toza na ba 20 sur 20. Mutu po lingo somba soki 4 soki 20 fois 6 kaka yo. Et pas maman Élysée ça disponible. En tout cas bande ko nga ba diaspora. Boloni pe mingi na mboka bapaya. Bozonga na kisasa boya kolona pe na mboka na bino. Tonga koma kolo lupangu na mweshe. Tobi okufa kotikela bana nini. Bando fandi 20 ans na poto, 30 ans na poto, ezala na Cameroun, ezala na Afrique du Sud, ezala ba congolais partout dans le monde. Yako koma kolo lupangu na moins cher et pas maman Élysée. Voilà. En tout cas toza na ba 20 sur 20 eza disponible. Ma condition eza nini pona okuta na maman Élysée. Ba condition eza ka to pesi, eza compliqué. En tout cas na mona batamutema mala mama na zona losambo. Ok. Na mona batamutema mala mama na za fin. Voilà. Maman Élysée zo compliqué te, azo sungande biso ba congolais. Oh non to komi ba kolo lupangu te, to koma ba kolo lupangu na moins cher. Na pitala ka lupangu mais na prix abordable. A toza na maluku. Tala yo mo balabala banda to bandi. Mutu ke kangami. Vélo kangami. O moto e kangami. Ça veut dire biso eza pla bango kuna bazo kosa bato mabulu bangomba banda ko buke ozwata. O ya ko lemba pe na ko tonga. Mais pas maman Élysée en tout cas mabeleza. Kando moni pla boy. Voilà. Kaka ndenge eza. Soki na memio yada pona lakisa na batuke ya maman Élysée za lukuta te. Ok. Okomi kolo lupangu na moins cher. Otongi otikeli pe bana po liwale reya et la kate. Voilà. Et là bébé si vous avez compris à l'image avec Mimi Kabongo. Na chaki tembe na kota ki doute a bendinga na liboko inde wapi si na mabele a na tali niveau moi bato ya babandi da kotonga. Oui, moni da mutu atongi ya ye. Okoma kolo lupangu na moins cher. OK. Déjà dans déjà population belé. Donc déjà boy cité il y a contacté biso déjà dans ba numéro nous suis affiché pour benga koma kolo lupangu na moins cher. Ya wote Mimi Kabongo. Ya wana siloga pa maman Élysée koma kolo lupangu na moins cher. A tozana malu. Yo moni déjà batu babandi da kotonga tonga. Na basima kuna nyonso batu déjà babandi tonga. Yango to bengisi ba diaspora. Lem toza makoki osoma na bandal te. Ozana makoki osoma na kitambo te. Mais ana malu batu bazé belé. Babandi da kotonga. Baninga na blope ba diaspora. Mimi fonga pe na zo mwanda mbwa. 20 sur 20 c'est ça. Yako wele la de place à liboso. L'axa bango. Caméra balancer l'axa. Wele la déjà place à prince. Pour macadam yango yo. Bakolia ka muke ba fungoli macadam. Voilà. Ça la permet na macadam pipi. Accessibilité donc aux amobimba. Ah, oza mobimba, okota sans problème. Bando banda ne bande. Kino komi pa maman Élysée, mabeleza plat. Mabeleza ngomba te obanda ko buka obioka. Chosomba asime ozo ota. Et pas maman Élysée soko sombi 20 sur 20 na yo, okomi kolo lupangu na moins cher otikeli bana. Héritage ya malamu ya otikeli bana na 5 kg za parcelle. Siko ya kokoma kolo lupangu na moins cher. Ndeko papa, ndeko mama, ko hésiter te. Donc opportunité pesami et pas ya maman Élysée na prix malamu. Koma kolo lupangu na prix malamu. Donc zana mboku na maboko ya ba escroquer maboko ya banani te. Donc ngai mona za awa tout est calé fi de ouf pendant na ngai moko na za awa doute mais na moni yango ngai moko na za awa na za na témoin na bino ba nyonso bo somba awa eza na ngona mikakatano te. Tu donnes ton argent, on te donne le livret parcellaire. Aucun livré na yo bombi soko osana ngo nini so po kotikela mwana kaka yo biso ka mbongo biso to pesi yo livré. En tout cas ba prix eza abordable. Tina obeta sete koma kolo lupangu na moins cher pona yebi mama na ya moté ya malamu. Mama na zona losambo. Ça veut dire tango osomba lupangu no za pe béni. Voilà. Osombi lupangu na maboko ya mutabeza mapa mususu osombi lobi gomo lukelo ba problème. Mais pas maman Élysée tango atekeli asambeleli yo. Nzambe pesa mbongo kotonga. Voilà. Amen. Maman Élysée motema monene a pesi opportunité na bana Kinshasa, bana Europe, bana États-Unis, bana partout monde entier. Koma kolo lupangu na prix
ya malamu depuis Kinshasa ezamboka na biso partout tokanga mimbi trop bandal tokanga mimo lingalo tokomi esika moko biso nyonso awa tala nde tozo respirer voilà oh mupepe ya nzambe ezanga typhoïde ezanga malaria en tout cas yo oza bien otie mpe mo étage na yo likolo ozozwa mupepe so mpo okei pembeni ya aéroport mpo matinjili ozongi bisika ozala voilà donc komako lupango na moins cher prix moko abordable tokotambola tokolakisa bango mpo bamona ke eza disponible soki oye sika ozwi lupango na topesi yo livre biso tokangaka te oyaka lobi tokutana na chef coutumier aloba masolo nyonso na chef coutumier asilisa nyonso aza na niongo ya chef coutumier te chef coutumier pe ya jeune lo na ekamusinga première fois namonaka chef coutumier ya bampaka mais oyo namoni ya jeune garçon na olinga so tosisi na tuna soki aza marié elo ya suka na osala yango mimi ya solo ngapi nazwa pe nakoma mama coutumier nakatela nakoma coutumier nakatela voilà mesdames et messieurs nous vivons l'ambiance à la Katia plateau donc Kinko Maluku et ça dit bien comme on a espace à boyer donc ils a vraiment plutôt to profiter de l'occasion où il y a besoin mabile na prix moko il y a bien quand on a prix est bien mon arzuka mon a pris en voilà donc benga ko hésiter voilà numéro ezawa nezoleka wana soki pozwi mama Elise to ko benga ngana numéro na ya da ocha so pozwi ngato bengi ya da opesa yo ba information nyonso ko makolo lupangu na prix ya mangondo ko makolo lupangu na moins cher en tout cas ba 20 sur 20 eza disponible so po lingo somba 620 kaka yo biso to katela oya yo to katelo penda 20 na yo 6 to pesi ba livrer parcelle biso to bomba te to pesi yo mukanda okomi kolo lupango na moins cher koma kolo lupango na moins cher Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement.